Mobile à porteur, moi ça l'ambe la tité. Ouais, ça me corrobe la fièvre. Mobile à porteur, moi ça bande la keba masango et là la bouka bouka son sanamo. Faut attendre un kilo. Ce foufou exact somba ça ma masango ça la poto poto. Tango sous mwamba. Pour mobile ça na capacité on met massa qui bien pas un bon foot à foufou na po quoi. Yo. Bate ya yo. 7000 fois 8000 na pêche na monde. Nano ke wonzete bandi. Yaka na boudin kate 600 na mbongo nyo zo 6 boudin. Yo. Ola mbenga soupe mai po be pisi nyo c'est na boudin. Après que c'est ça ka bouillon français aussi si mbongo te be pisi na boudin yo. Yongo basi bazaka na avantage. Ya makasi. Pour ba na nzoto mike libala ka demo masi avimbi ko le kamoba. Ako pa vimbali. Wenze. Me kabiloko na moto sa ebela après na ko kabola mi koti su na kati. Aussi si ma papuna kingo ko kabola so mi koti sina. Quel avantage? Wa mabala kala turo yego ebana. Boniko balaxolo là. Est-ce que baliaka dembuma? Wa alenda matike muni foyeba. Zo lambo meki di papu yelanga pe poso na ndako. Papa meke comme une etani. Nga kolombongo te tika awa to siasu maekita. Non personne ba piste close sec. Mon ami bombanga. Na yina ko tala batute na baelande ko kene pa na bino po bozana balangage mabe. Mutu soke tala ye komi o bolola ko senga ngambongo. Pour comprendre. Na vie zanga tutika na dignité. Foutez-la mais en respect. Que fan andaka bandeko ya ofele mo kama lobebele zolia su tala. Na te original ko. Ya moninga ma fou. E simba tenga nanga. Na se madame soyo ki ba te tali mo bala vie na oye. Na nde pia kerme na forçaka. Soko changer nga okyo na faux pour. Oko mo bala mutu comme rozalez ko bolola tchako na kimia te. Na esa ko netoko me fufu na bombarder ke tchako matame bim. OK sika mituka. Talo zi mituka me bamba na ba komi 30 ko za kimia wa. Oyeba. Ouais, entraînement li fait. C'est vrai. So nyoka mina Congo na li fait le la makasi ti batondo kamo amutema munene. Congolais ndenga zali ko zane pire bozo solo la. Nyoso ko betela take pire yo nzoko mtaso poto pembeni ye. O kansa makamno tu beba rezama to muzali banda nzoko nde pire yo. A otreri yo. O kendo fande na église pambo ko sela mfutema nzoko mfutema ngana ye ayebite. Même mfutema ako kanga Congolais mais bi question na kangie mingi basiri. To ko mfutema msito kanga batu wa. Ouais. Enfoutema Congo ça la kandam. Oh etika la biso mona to forcer on encore to ko c'est l'enfou. Enfoutema qui congolais. Mona o azana grâce soko ba moni ba timbeli ba étouffé ya matate. Bango batika la ka soko comme tinzamba linga bango banda avec bandela muki ya muki. O ya ko forcer grâce soko ba moni ba ko sa ko komisa so ba bengi po ba chele poison. Ceux qui na kosi tala kombe de basala nzambe ba kufi na église mais ba bomi bango ba talibana teka bate. Yango mona banga ke église makasi ko le kamuki. Ngaso na otamba na batamukina na confiance que le bato église na lo bango clair. Premier ennemi na yo coffre fort à motema. Soko bateli munako na coffre fort à motema te oko se livrer partout. Oko bimisa bitumba sa obonga partir malobaka na audace ozana ngo komelo ngambo bagare ba e bandi. Keba na mutalingi mbongo lingande musala pesa ngo konzo pesa mbongo bongo koma nango stable. Ko lula mbongo te lulande musala. Eloko zengi na Congo balingi bomengo sabalu baluka. Kotamba ba prophète bo prier lenga ba prier nani Problème au salanzamba barayo comme belle parce que nous battons pas comme les premières fois qu'on a fait yo kenda ki fait to kenda ki baro sali ki ndumbo lango so ikutu iner au beti maso na tonde na koma kinda kuma na eba parce que na bomba ki o sata or sata na posa ba to boma yo lango meli masanga mu komito tongo so ki mutabatelo nani zambe parce que pona ko pesa vie na réseau social là nani bere de sana Congo na to original. Au communage je reçois mais les gens Sophie nanga charge que reçoit mais sanga mobile na mona sous kaka au place de tonde raté au baksa sous charge est-ce qu'on fout mais dans la famille yo moko bolole na mikumbo sengyo ya kubwaka. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, mbote mingi na ndenge bozibiso susu na mokolo ya sika donc bino bozibiso de partout à travers Congo Winner Télévision de Tolbaraka biso na bino eza mariage mo tikala ka ya libela obengaka perpétuel voilà sous ba demande na bino déjà les loto ko yambela bino soit to yambel bino Pasteur John muto azanga ka maloba te nende to kosola sur
toutes les actualités oyo ezoleka na mboka na biso boyebi vraiment matoi na ezalaka partout ezalaka na ba secteur nyonso ayebaka donc contre de partout et atiaka makambo notre puis azongisaka bato na nzela. Merci na madame Sarah Kabuchu, merci na Albi Bayunga, merci na Adida l'homme la taille S Adida Lumumba, merci na bino banso de biso de partout. Déjà torobanda masolo na biso ka ndenge ezalaka avec mon invité Pasteur John ndenge na lobaki ne bandeli awa na pese na mbote Père Boni. Voilà. Mwakala. Azali. Santé Boni. Dieu est bon. 5 sur 5. Yo zanga kando maloba tende toloba kaka na kati ya Congo Winner Télévision. Tozo vraiment nesengo ya koyamba yo pour la première fois. Toso la mingi na mambo etali ezoleka na mboka na biso to mona ki concert a fali était koleka le 29 awa et puis mambo etali mingi vie privée te mais ba carrière na yo parce que oza mutu ya télé o mesala na biso ozanga ka makambo na ependa nanga par rapport à quoi to ke ne pete songi pai oya ye orosela ye otuniye otuni bafano balandaka ye wana nazo considérer le quoi citoyen congolais message nanga sona za liboso na bino pona te ya batu ba changer makamba batu etalaka ngati wana penza bosela mpe tango bozo banda boye ba alingaka nini ateyaka nini posa na ye nini nyonso na toyeba ngo na baki na balandi nga ake yo matoi no ezalaka partout o ramasaka actualité nyonso ya mboka bien te vana mona bakosa yo na ramasaka te na lobaka nde makambo mpona batu tu na kotika o ramase makamba batu par rapport à quoi ngana teyaka batu nde oyo boto aza mutu mukili ko banda na président na mungamba nde na teyaka na teyaka ba vie privée ya batu teke likambo na yo soki salaki mabeto malamu e ya pa nanga comme si na appuyer to na bebisa to na salabu wana bozela ibo tuna ye. C'est un peu ça. C'est un peu clair. D'accord, merci beaucoup pour la rectification, Pasteur John. Nathalie a pété à Cannes, il a pété dans le Mambo Belé. Donc, qui va passer qui convocation, bien que Mikolele qui est belé, mais qui sur base anime. Zaki bande umoka loko abino abinsa so ba pareil na awa ayaki ko sala émission. Bon, tie ko magana ba IP crime tantôt za na beau frère tonde umoko to ya na inde Soudan. Wa kende ko influencer ye. Nde ba yaki on accompagner ki mabe. Les résistants comme si nous avons comme on a été crime criminalité nde bayaki à cause $6,800 fona futa na kolo chaîne ngwa za na poto bayokani soki ya solo soki lokuta ndo moni makamane soki tan ngana la police ngana tona problème te ba konza la police baza très bien hyper crime ko bandali ko tina se bamba kinga bien yende mutu wana na ebisa ki na yebi likamu na yo te cheke bungaki awa ndenge to za bantu kana yebite na mona gite o alobi moka miyebi na lobaki po na part na esengo ndengo lobi na kucho fundi pe ndengo zo réclamer balongolo musala d'abord NSA kolo na etin zonk c'est musala soka bungisa ki ya solo yemu to koyeba mais na zo reconnaître ce ko futa na ko futa bino $500 na ko pesa pour na gratuité na 200 na pesa ki ba soda ça fait 700 o etikali na yebite wana soki na sirisi yango o ya ko kende pesa akendo funda ce place ko kende ko funda comme ça na l'accepter boboto no comme na suka na l'accepter kanda na ngeza la wapi na tout ça on comprendre. On a mais à part ça normal donc c'est un peu ça très bien donc moi peut que ça engagement des États-Unis bi passe bilo ngeza kini nani natinda ozong selai et là on est comme on a sous ngambo frère wana na colochen ceux qui baza ba bola na ebité so na ba bola terme mabe bon akelo lo ba ke ngai pona funga sa chaîne fona zo biloko ya mutu na kinongo soki micro na so obo benga na ebité na entre so ina caméra ndena funga sa chaîne vraiment la mentalité ba et puis mutango za moko tazana ba camarade misuso bazana ba poto wapi nde ba biseke ngana bomba ki pona sa chaîne pour mona niveau ya batu tona ba Congolais sal aza bon Congolais nyoso te mais majorité ba Congolais sur 100 yeba ngo 75 bazana nu bazoba malgré tout le bi français à la ti cravate Congolais salama na machero basalaka sata o etikala ko ba goudron misaka pétrole nde sala ko Congolais na zo bisayo Congolais zana mentalité moko que Congolais nenga za watayo na ko maneti ndenge nini omoni na to natali jida natala ka jida na tango Jésus makambo a jida ka ba Congolais biso koko na biso jida kopi kole kutute biso to ba descendant ya jida RDC abena descendant jida pona tali ki motema mabeza kana ba Congolais na ba façon nyonso za étrange na kanté ke suka kana bato basala mabe po mabe kanga mabango po bazada ba sase ba miyibi banduma banani or mabe ya ba Congolais atala ti cravate sur ba français mais motema mabe sila kate Congolais ko za na mbongo ba pese budget ba biki ko kweya te
mais congolais mususu azo kemba kozana senga ko pesa avantage tazomona ko neti kisoka comme avantage comme lokola ye congolais mabe na e malamu ya congolais vraiment kabela étranger o ayebi ete tchadien djiboutien angolais akabele nyonso Mexique wana kutu tala cha complexe na place nango congolais zande de nature congolais mbaleki na imoko propre akondima pimela bango akabela batu musu ba po beteleka maboko congolais ko sake voyage comme na poto bengsi bande kwa mwasi ko likabaleki ne propre to boy te so to lobi nango bongo tanto pona mwasi na tanto ambake malamu ko leka ndenga kola na famille e bongo ba congolais oyo famille eteka lupango batinde poto mawanga na mama na papa pona bisayo papa teki ndamba lupanga bimono zo umela mwasi mobali kende po poto tikata effort na yo ba parents ba sacrifice ba koma na kikuku bateka ndambu po kende voyage po soko bongi ata bango te banuni baleki no sunga bango babonga okoma na poto so pe copie mobalukela bango okoma kotuna ba leki no ba question ko l'interrogation so ba répondre mabe po ko tsona ba guto mone na ngana sala e malamu me oya loba na nga etikala libela ba congolais na loba no clair congolais ndenga zali ko zane pire bozo solola nyonso ko betela take pire yo nzoko mtaso poto pembeni ye okansa makamno tio beba rezama to mujali banda nzoko nde pire yo au traire yo okendo fande na église pambo ko sela mfutema nzoko mfutema ngana ye ayebite même mfutema akokanga congolais mais abi question na kangie mingi basiri to ko mfutema musu to kanga batu wa mfutema kongo sala kandambo o etikala biso monde to forcer ngona nkoto ko sela mfutema ki congolais na bina nyonso wana yo zalo mutaba toli ya ba conseil ebele toli ko pesa net za nini pona ko calmer na so ya ndeko nanga ba expliquer misu makambe moniteur ozo mona eleki muto akangi matoi babetele lisolo makambu misu emonaka eleki ata koyoka est-ce que yebi na yo wana mamba sika na ko fana pembeni bozolo ba na oyoka menjoko bosolo na ba code na robeta lisolo ndenge bolobaki njoke sa yango te makamisa na abo tiniki biso na b c'est là faut salika mangonde boyoka na so bomoni batu bolo belango na code oyo ndenge za mingi na ba police na makambo ebele même na ba docteur au moins na teke yokolo malade ke pas docteur après sur dossier makambe bisi muninga docteur osano oyoki mais oyoki te njoka nde code balobeli malade na yo mais yo moko yoki makanta balobi yango te so comprendre mais oyo moni ndenge ke zongi ata ba kosho ko batana na mona ke kebo zongi boye ko mona leki koyoka landanga très bien problème nanga na RDC sani landanga très bien batu bakansaka Congo ebebi te banda basala ngona nzambe Congo nde batu bana kati babebisi ko Congo landanga toli na zopesa na RDC na bande na bato basambelaka po bato basambelaka ba onde place asuka oso mabe yindi mingi basambeli ndi bapesa ko conseil lelo yo place ko sambela comme des places de susu mabele ki même ya mukili place bato ba memi bible bazo banga nzambe na misu po ba mona na kenga na tambola na vérité tambola na vérité église akala na lelo différent église akala ba baka ko tanga teme ba tambola na nzambe saka na bango sa ba fungola bible mingi lelo ba fungoli bible bakangi bible suka tisuka mangombe bimie bele me mabezo mataka lokwa fulufula masa ya masanga nini ko sala ke makambo esila toke malem so ina koti une église afana zonga pe ba ke place nanu malamu ko pesa réseau vanda et baby bongo côté tikale ko sala ndenge nini est-ce que bike zana ba pasteur mususu obetele masero na yo mutakindo panzo sango na cité ye landanga bien pasteur et yana motei mususu obetele ngamba makambo zo mona biyaka na ndako tango kenjo ko komi mwasi na misa tu mamoni na lasi na loboko landanga bien ezana fi musoko mena ke choral ko yemba au mela mingi na choral la na église okanta ngaka nzambe pona ba fenjo kanda kotam mobala kikumbi na mbanda na kati l'église landanga très bien au moins ni frère mususu azana grâce à nzambo nzamba chela likabasu église kende liboso ba o ba yebi nzambe poko sambela nzambe zaka na parti plus tam to futa bino kolo mukili moko mona o azana grâce soko ba moni ba timbeli ba étouffé ya matate bango batikala ka soko comme nzamba linga bango banda ave bandela mukili oya ko forcer grâce soko ba moni ba kosa ko komisa so ba bengi po ba chele poison ceux qui na kosi tala kombe de basala nzambe ba kufi na église mais ba bomi bango ba talibana teka bate yango mona banga ke église makasi ko leka mukili ngaso na otamba na batamukina na confiance ko leka ba église na lo bango clair bato église baka na bible ko tia idée te tango fungona mutema nzoka basasi yo bato église bazala ko la bakoyi babima na soki sama seke me mino eliaka bato kataka mingi na tambaka na bapagano bazala ko bataba ba maseke obange na musika puisa na premier na liaka ne matiti pas comprendre so yima kam na ebisi yo
So tolongwe kuna tozongi na mukili. Na mukili ndenge tozali awa yeba yango. Premier ennemi na yo munoko. Premier ennemi na yo coffre fort à motema. Soko bateli munoko na coffre fort à motema te oko se livrer partout. Oko bimisa bitumba sa obonga partir malobaka na audace ozana ngo komelo ngambo bagare ba e bandi. Ndeni suwa. Exemple. Nde moninga kalaming tano pena nzamba ko sala ngana ko voyager. Mais ba moni otambusaka mapa. Batali mombongo na ona ndenge ko pesa ba délai otangi ya inane e balanité. Ato aussi 4 baki ya mapa so sala konzo ko ma petit capoto te. Mais le le beti toloka ke nazo voyager na ko kende Canada. Voyage na audace par la foi. Ba to ba ningaka matu ba zuate ba yoke kominga ngambo. Yaya na o propre ndeko na o propre mutazana mbongo. O kenda ko tala soko za pia ko ke lokoma wakabelo na bana. Tango betika maselo ke ngana ko voyager batu bakangisa ngo komeli a inio libela. Amoni ko tala na lipapa o senga $10 binaso na pia ndeko baksene konzati ya ticket. Na leseka biloko na comme selo ko la boy bona kabele 500 e katana luka kola bamba na nzete makambiza na Kongo. Na bana makamamike soko compagnie nga bien. O zango mwene ba congolais la pipa bana bandeko. Ba boye ko fungela baninga mitema batika la boy. Via mukileza kwa Adam. Tant que tu as Adam, tu as 20 contre 20. Yebango to saka na adversaire to mona ka ete to kobunisa ka timu ko lokoku okufa. O sambela te bagara eza. Bagara ko sambeleza, bagara vie eza, bagara ko kola eza. Landenga bien. Différencier non sona na lando très bien. Nazo peso ba tek. So na bene ba ke moko to ko temps na nglo ba mutu mta pono ya ye. Landenga bien na loba. Vie eza lokola Adam. Dame ezani. Dame eza otandi ba bouchopo organiser équipe. Olingato pola ye pasa na posa wana a gagner. Comment yo to ya na vie ba misusu bazwate. O bazwate ne pas dit que ba yebi ko luka vite. Ba yeba ko beta dame mabe yango ba pola na équipe ezaka na bango comme adversaire. Ça ta soka kangyo mingo timbeli jene eto kotika la pire ko kosela batu ba mvuto nzo kande bolole yo moko. Tambola na technique ko échapper ça ta poko malaise. Ko koma pato za mbongo te. Kozala les na muki opesio na onzamba pesio na mwasi na bana balo baketa tata solo mobala solo yeyo kimia ya motema eleki kimia muto ati ba million na banki église était biso que soko sana ba mbongo ndoko mi à l'aise menga na moni mutu mutsa na mbongo koleka ebele melika musu se tali mbongo te sali e passe ke ko mibo matiki mbongo o ba bola baso baki e amibo mi pona ni atiki ba million na banki kanda ninyi ko ya pese motema passe amibo matiki ba million o ba bola balukaka enseignement mabi. Oya pesa kama toi na mbongo mingi aza muto atenga makatro. Keba na mutalingi mbongo. Lingande musala pesa ngo konzo pesa mbongo bongo koma nango stable. Ko lula ka mbongo te lulande musala. Eloko zengi na Kongo balingi bomengo sabalu baluka. Bo kabeli vina bino batu misusu ba simple bino lokwa nyongo njoko zobela te mokenda mita saba siffler. O pemela nini? Comment maman 80 ans continue koteka makala leso mukolo mozana 30 miko makaso pe o pemi. Nana tindi o pe o pema. Erreur ça na Kongo. Est-ce que ezan futema rien? Au boy ko pesa au réseau et bimisio zoba bati ya bino vérité ko tamba ba prophète bo prier lenga ba prier nani Problème yo sala nzamba barayo comme bele parce que ndo battre pas comme les premières fois que na fait yo kenda ki fait to kenda ki baro sali ki ndumbo lango so kutu iner o beti maso na tonde na koma kinda kuma na eba parce que na bomba ki yo sata or sata na posa ba to boma yo lango meli masanga mo komito tongo so ki mutabatelo nani zambi parce que pona ko pesa vina au réseau so c'est là nani berele sana Kongo na to original. Bokabi fi na bino moko ofele. Na je bisayo. Avec la ta mona mukilité, mukola ko expliquer ngata na papier pour mona kaza peu près. Ah comme ndambu. Je biso makambo ça. So continue pasteur très bien on comprend. Puis na tala ka enseignement na modèle batu bazo vivre. Na ko comprendre que ko boya ko yeba ko tala. Ndimanga na ko sauter. Ko pesa vie forme eza papa na mama te. Ko pesa vie forme eza classité. Na moni ba intellectuel ba sisi classe ba kana buso ba makanisa mabetika ba ona mutu. Maintenant français na anglais. Pona mona muta sisi classe ba so betele maboko na musala yebi ko juger. Maintenant makambe talinda kuna bana manka. O mona comportement na cité na ba famille on dirait mutu moka tangati. Soka bandi ko finga mwasi abota na mama abota mwasi afinga ki na kati ma sisi classe. O tale na muno français na anglais. Mais musu so mona voyu zo batangate na misu moyibi pesa métier na sana musala te. Mais tanga zo ka mbongo so ke tanga pesa ba bokilo valeur on di mateka ibaka na butu. Nini tinda banga ba bokilo mais na butu wato ya kanga kale kikutu bokilo na munen. Respect ko linga mwasi mbona sana makokite ko pesa wana fa pesa valeur. Eloko moyebite. Comment na niveau ke nzamba bwa kisayo te batamukili ba juger pona makamunyo so vie. Sagesse a mukilele ki ba budingi nyoso ko mona na vie. Poko tonga budingi zamele nzamba pesa mutu.
oyebi ke bato bapesi classe lokumu mais avant Adamu na Eva batanga po Adamu na Eva batanga te mais bango nde bapiaki idée ya kosala makambo epesa lelo fiti lelo est-ce que bilanga eleka na classe bilanga est-ce que bilanga balasa na classe classe ekuti bilanga kosala boîte oti na classe maele ekuti ya classe nde maele boîte nde sali bato po yeba kosikola bangombe oti na classe na pesa ba schéma pona kosala loko komeme oti na classe komeme za konza musala eloko ezangi ba congolais balingi via paresse bazolula bomengo baboyi koluka bakabeli batu banuna forti po batu banuna batambolaka na sagesse era bampaka balingaka mbongo te balingaka nde vie na kotambola na vie na respect yango banuni okoki kosambela te onuni soki nzambe agreye yo lelo bozokende église bamona na église osambeli me na fe totamboka na nzambe tosobanga nde pasteur place osaka ye moko mabele kimingi yango nzambe azobomaka bino noki bokoselo ayini bato ya lelo bomemi bible na baventure botondi baverse koleka batakala me batakala baumeli koleka bino koma bato akala baza na mayele kobanga nzambe sa batanga bible bino botangi bible tisuka me bozotosa nzambe te comment courage à koluka vie so mona vie comme na passe mozo tia vie na maseki ndako na bino boliaka biete mama sali makasi na papa okoli okomi na je reçoit mail kena so vie nga charge ke reçoit mais sanga mobile na mona susu ya kaka au place tonde raté au baksa sous charge est-ce qu'on vous te met en famille yo moko bolole na mikumbo sengyo ya kubwaka na zo bisa vérité faut retambola na sagesse toza na lero bate ya bino maseki te okoki ko prier ti na sang soko lukaka to saka piaka okokotsa ba dégâts bon mon frère moko seri moko ya lokoso a defa ki mapa boko futa obinga mona ki mususu wana ngamoko na o prier na tongo be parler à langue likola mokate seigneur bungola banzela noka moi ça mapa ye wana de faire de 4 map tona ki mongonga masa mapa na diminuer ko prière soka yokinga ko senga nyo na komisa mtai pembeni lo bana ye na zate lo bana masa zate tena 4 mama prière na linga kene bongo na continue po soka timbeli nga danger na ko futela wapi ko sone ko bi kondima nange kwa inama taba risque moni ba dega o ayoka ki pe ba lobi bongo mais tango ataki na sima tana biseke nzamba sala ki kondima frère o asambela mawanga na kabanyongo na mona ke lokuta na kondima nzambe na ende ndenge bele bo sambwisa église bate ya bino bima luka kotambwa na nzambe vrai za na motema tokuta na église ka pona formalité passer à côté anga pengwa te yanga nini passer za simple mondimi lokola nga azinde chance ko te yande na yoka kai okoza la mondimi ozana kondima makasi koleka motema benga na nzambe mazote mazana kondima te lokwa yo bate ya bino vérité comment li kamisa ka prophète italanga soko tuna ba prophète oza goy un courage abi kende na zabo nzambe nde ibinga biyo mananga tina kufa ka te nzamba sana nga nani ko nga faute na place biso tu ba fautif juge point na pas ce conseil sérieux okopia nga faute par rapport à quoi yo lokola nga oya ngando tombe lokwa sanya mapa oya yo bomba nana timbeli yo yeba viko mama na te original tala kolenga ka mutu na vite conseil gratuit pesa mutu nyeso respect banga mutu apesi opema abonga teta lokwa mutu soka zwa merci so pas zwa te mafu batutu bazanga soko tali bango faki basila comment bazanga ba umela koleka batu babonga ba mukeme bakufaka mingi bate yayo or mobola fa kufa avant comment mobola umeli mva matikali comment mutachebi na match babimisa e futera si sama match entraîneur sali kana inde ndenge nini kanai lokwa ba pasteur le côté ya mbonge ko sa babola ke bon nini liwa ezalaka pona e ko sa ba riche ke liwa ezalaka pona babola o comprendre jada joana wana ba futilité wana za batu ba créer ngo wana ba futilité ma sœur na zo biso makambo za na nzela que na vie fo yeba un jour to longwa ko bomanzo to pona ko lukela makasi na yo et doubler yo te ko sala ke loko moko te na violu ka comparaison sala ke loko na place ko succès limite vie ndenge ba tiela yo to zana mukilo ko ba carte mémoire to zana ba carte mémoire za ka modèle mo chaque giga na catégorie na soko za 1 giga suka 1 giga o za 2 giga 2 giga 12 giga na mona carte mémoire musu se ko tika 30 chansons maman ke to etondi espace ya te mais musu ko tia 600 chansons ezakaka n'est pas dit que ça faut carte mémoire ana limite à volume asuka exemple banyama était ya biso comment na zamba confiance la entre mboloko nzoku mukelele fourmi banda zamba sale matilo bazala kaka mais na renya banyama tanto ko mona fourmi de chef du quartier ba pese le kumu na zamba keba conseil na pesio na bisaka bino te ko seka mukwa na fulute avec comme na bunisa ba tuna feti moyeba tous les babolo moni banuni eza grâce ko nuna ba tela ngo ba mboko na banki te ko nuna ba kono pa nzambe te so moni mutanuni banga fois 100 génération oyo ekufi mbangu po ba boy ko pesa matoy na batu ba umela
bakansaka batata na bamama lokola baumela sa mbongo soki bayebi rien génération akokola pa tata wana soki azwi mele mpe baninga na classe awangani papa na mama komopesa bakamarade du valeur koleka ndako oyo baninga bakoloba oyo akosala montant mbongo bakobetela ye na bato babonga sai bakote bazwi oyoka bango noki baparent na yaboki bango mpe ntango danger koya bakosali baparent etamboleli mabe note original eloko même na église batiaka bino te église échange message soki tata aza na message molini na mama atindela ye moto faux message papa na mama soki babotanga ata bamisala molili nakotika jamais komanke na moi respect soki naza eloko nakopia ye na butu nde tokolala nzambe lokola alingi nga akokotelanga na sa pongi mpe eza motima ya molimo koma na ntongo nani moka nafinga tata atyenga na vi nakosoma pamboli wapi batei mabe batei balakisi bino fo nzela amanamo verité balakisi bino nzambe ya mbangu ndire biloko ebela bien te balekisa supu mai mwalula musuni tobangi na solo po epesi solo kitoko na munoko musuni makasi yoka bango na baverse ya bible lokola baza baloreya kendo tala makambo basaka na nsima bible bato mabe solo ya biloko epesi biso kisungusungu tomeka be musuni ebela te kombele batei na bayembi baza ya kobela te bilandala apesa ma serious problème bon menga mutu tobeteli maboko na miso nzambe ebani te mena mukili tobeteli bango maboko babangisi biso kozanga na yo nanga loka toleki bawololi biso nzoko na miso nzambe otamboye na verité omeminga ngambo soko yoki bato kosepesa bato mepa nzambe lifelo sepesa nzambe bachola mena suko kota lola changement de fréquence autour na kosepesa ba supporter te besoin nga l'équipe te na kosepesa na entraîneur patika nga tisuka yo bateya yo challenge ya moninga na suka place naza o seko te yanga nini natali kobonga nange komi retard mena bonga nakomi na susika afufe kota na dame na lala nanuna po makambo mboko natali ya jina kobonga komi retard ondire masu epepi no seya boite kolanda ngo retard to baluka to tani ko bomba to koma tongo na se madame keba saka na ngana nyose malikamba fufu chake ebele sino te libale ekokufa yo ochanga fufu lokola ya mwana nga kolombo saka na yo na koma tongo ndeni epi na biloko na memaka kilo mobile apporteur moi ça lambela ke tite ouais ça mko robela fièvre mobile apporteur moi ça bandela ke ba masango elala buka so sana mo fata mbaka na kilo so fufu ezate somba sa masango sala poto tango su mwamba po mobile za na capacité ko mema saki be poso mbongo futa fufu na po quoi yo bateya yo ngaza mibala papa mbate ngana mbali mo so sakana kama ndoke wenze na loka kitunga lamba oh ezalaka oui 7000 fois 8000 na pese na mando nano ke wenze to bandi yaka na bude kate 600 na mbongo nyo zo 6 bude yo ola mbenga supu mai po be pisi nyo se 6 na bude après ko c'est ça ka bouillon français aussi si mbongo to be pisi na bude yo yongo basi bazaka na avantage ya makasi pour ba na nzoto mike libala ka demo masi avimbi ko leka moba ako vimbali wenze ameka biloko na moto sa ebela après ndako kabola mikoti su na kati aussi si ma papuna kingo erko kabola mikoti sina quel avantage wa mabala kala turo yego ebana na ebisi yo na remarque mobala ta sanga mboka 3 moments si fois vimba ko leka mobala finalement ta chambre era ngo mupepe vimba ozoli ani non turo fo yeba photo vimba nzela mo to konda nzela mo oh la passe à moi passe ka munena vada boniko bala solola est-ce baliaka dembuma wa lenda matike muni fo yeba ero zo lambo mekili papu yelanga pe poso na ndako papa meke komi netani nga kolombongo te tika awa to siasu maekita non personne ba piste close sec. En tout cas, Pasteur John, bon, on a habité, on a le problème ma maman rota ONZ, Tony pour le belango trop. On est polé pour ma balle mingi zoku famille balle bazana sonne roloba ngaza ka polele. Ngaza noir sur blanc. Na terre batu makambe comme sanga lobby. Na yina mutakenda na bara lango 13 bouteilles zonga boko le bazo mettre maboko etala lauréat ye. Fo mutu. Na seperna muta mela raté so akoti malo atika sango 9 boules. Tant bazo comme mama mutazo tonga nzoto ye. Polaire malade royo kokate po antiko reza makasi. Au moins na kisa 3 abiki pourquoi aliaka bien malade ma kokae ezate na hote yo. Comment tambusi camion comme zongindako. Ongo bima ngo lobi so ko tango station. Eko mengo susu. Vi nzoto eza yanga mon côté. Basimbi sanganga. Au moins il faut na batela nga poso na sakani alongo sangana noki na kose batu balenga. Pesa vie valeur. Yona nzoto boyami bale. Au moins na ke bitumba nzoto ezaka solo na suka. Comment so mutakomi mpakaza na posa umela nzoto lembi fe meme balongwa. Pateya yo. Vraiment tout. Père na biso mena ko kalembi. Bikamusu pa kene na kale.
ye na kata za na posa kene mais nzoto ba pesa itelme comme na suka morti dele ba katela ki nzoto eko kisima nzela tolo omoni temps eza na l'air ya omoni nga na sela ka nzoto na technique na pesa we awa raison yo to botuna nga santé ndenge ni na lobaka très bien pourquoi na zaka positif na kolia na lingaka bomengo te na lingaka nde kolia na koluka musala a partir ya musala ne konzo nde kosanga tina matana koma na mbongo so na bandi koluka na tala bomengo na koboya misala mikepo na komona kobonga komi retard so bandi ko pesa misu na makama minene okota na via challenge o bando chola batutu ba saka kopa mikeo yo posa na via malonga te mondo kotika na défaite a partir ya misu yo moni mi ba koma na n moi dikamuke ngai te faut Paris faut Londres mais tika pamba kolongwa timba nzangu so kenda bereza na ba congolais bozo lula makama minene so za na mbongo mukeno no ko pesa ta avantage lula nano ozo mona ozo pesa valeur ya pesa conseil mama so ngo resi na vie ato samberite nzamba sala lingana no yomoko numéro 1 kanga matoi na batu nyonso batu to kokuta na mukili e ana mukeba kolingo mukeba koboya yo problème na yo so ko pesa batu matoi o ina même na famille na yo famille na ozo mona bakosa bandiko no propre mi balinga to bala va bango wana ba pena unité o beta tout robeti mo mbale no aye bandiko ba makamsu ya kalo sala to ba bambeli mobali po mobali motamele elemba o kanzo ko famille bazo bomba nga likambo eza ba lia nzoka lianga nité chebino très baza ba jida mususu ba camarade mususu na famille oketala ndewe mo ka bengso yaka na fête oyo lambele eti apeso tiki oki komi na lobi o so misino koreki na fête iteta ngalambeka ibaki misuni po e ba Congo conseil salela oyo zo sala oya yo ko betela ngo tolo ko lenga te oya batu ato bongsi tina 100 okozwaka retour ba ko cholo je te dis avec amour ya moninga na pesa na sambo na mibombanga na yina ko tala batu te na baela ndeko kene pa na bino po bozana balangage mabe mutu so ke tala ye komi o bolola ko senga ngambongo pour comprendre na vie zanga tutika na dignité foutela mais en respect que fana ndaka bandeko ya ofele mo kama lobebele zo lia souffle tala na te original ko kotinda bana pe congé pa bandeko te so ndiminga bien kufana bango na nzala so yo kinga bien na lobinyo so douté la plupart sur ça 80 ba baby ça ya na bana bakenda pa ba congé pa bandeko afanda kuna lia kaka munene oya yo kele comme takenda soda na guerre mwana sana kata yuko bebe ko finga me façon nyonso na benga ki binwa eko sala ni nyao ngam na bokola yo kutu d'avance na lembi bino mama na sundelo apona nini bana na bakola akoloba te pona soni metanga tela papa zo kama papa pokatinga na kate sanga oyo bato zo mona ndeko kitoko na la ne ponche mais ona zo yo kele ki bombe na mato ya mo bana msuba ko kata ko mola na balabala kindoke kimisi ye aboya yo kama be ala ni sika mabe azala libre ya mo moni boteya mabe bate ya bino original version mukiritique la nzambe sala paro ko kokasima ndelo longwa ko yana mukirito comme ça makama bato ko yondo yebi okokufa avant tala ko sakabi yamba mbate ya tiro chesabi conseil gratuit na pesa schéma o mukiri moko tambwa ne kengi so lingo réussir comme aveugle tatikali mutakala taba wololi akoba kemta wololi akotamba na soni amoni nani paka ngelo ngina wekeso na mona kamuliri ya bino nangani o seko sekate yanga tala ate ya yo na te original ya moninga mafu simba tengana nga na se madame so yo ki bato tali mobala vina oye na ndepi ya kerme na forsaka soko changer nga okyo kwa na faux pour okozoma bala mutuka mokozalese ko bolola tchako na kimia te na esa ko netoko me fufu na bombarder ke tchako matame bim OK sika mituka talo zi mituka me bamba na bakomi 30 okozwa kimia wa oyeba titulaire yeyo kuta na Adamu na Eva tole bambo matolala et puis pondo esa munene koleka musuni so landi misuni mingi ba solo opération belika cancer esa madame pa boya misuni libela na linga ngo tiaka na wangila biloka kitoko ngo pona mweshe na paiement encore si 4000 francs akonga badia 3000 pondo à 1000 francs non ça est loko likolo complément pondo za na misuni tchaka su mabe koza mukua pe gwe baby tika pondo ye moko original nde nzamba saki kuma nde santé goya tala linga ne soupe za ka mingi au moins na tonde matame ko bimosali voyage à Londres ndeba pondo ba fufu mo garda ka taille na zoko ebisa yo soko lingo za na kimia na libala kotaka budget te talaka sachet na papa mimini nini na zo ebisa yo lamba kande papa yaka na sachet salaire pour landela te mama salaire soko salaka so mona makaro compagnie ata na bimo fie pantalon mona makaro compagnie o mona ka ba adresse au conteneur kitaki wapi conteneur eza wapi yo mona ka ba adresse ngote yo so mona makaro compagnie o mona tena komana kati agetraf Congo fitira si na portaka ku kuna yo zana ngabi yaya yo uluka makaro compagnie est-ce na boyo na ndako to zanyo na futa nyoso complet pourquoi ta dimanche na bimaka na sabi mema wa sala ka pe maka dimanche
nakosi nga saka ti dimanche nazonga 19h yo pe ba ke na coopéra de buyo challenger yo moni fufu na wana nga kosana ngoma sécurité et puis so ba eto zola mbongo za muke bende ba konisi ma freiner moto sala kwa moto ninge kufokosa saka makalo eza ya makasi mo esi kabate na kaba yo tala oyo biso moko tokotonda te tokabela bato confesse yango ya nini ata nzambe asala eloko na bible oyo ya kotonda te kabela bato bateya yo okomina na metia libala te kobala fosa motema monene ko obombi omoni ebembe mobombi ya sa oloba libala eza ko omoni ebembe obombi manga soko balinga eza na basine yana biloko mosusu soko bimisi soko ozwa makofi lokola na moni mbanda yo bimisi yanga mibana bango bana dego nga go unique ozoti olivre nga yo saka so babi te olia tokende ole supa na bango wana bimisi yanga tole tokele pe ya bango wana 1-1 yo bale yanga papa kele ya bango bofele na landi te na tika na ndambo ya yo ko defela nga ko yeba ndenge ofuta ngo sakana challenge la lalia o 2022 kate 2023 ozoma kisasa ndenge tebite bandeke bapumbaka su te passe ele ka bakoma na madusu ba mwana bakoma kotamba pembena ba soso batala baliaka penza nini biso tokumbaka pamba to landeza nini ao poto sama papu moko koma biso tokufa fa bango te tala makambo échanger posa tya loboko boy nyao nga bebebia omona nyao matame kiti ele na échanger nyao zo kosola kale nyonso ndira zi corona nzale kangana banyama mukia nyolo kinga bia kukata motema mboka oyo sakana tala na ebisa ngana moni mbwali kosha mbwebi misi mama toi ngabi o mbwani oli tutoni ndiko nzala sili mama nanga mboko ye mbwa bazoka ngena singore mesha ko minde gentil na okabela amona mtutuka elongi ko seka aina nguba te aina mukokoli te tala mboka oyo sakana biyaye we kongole ukumona pa chawe likidi felo o entraînement li felo c'est vrai so nyoka mina kongo na li felo kolela makasi tibatondo kamo amutema munene ondo esa bata parika mwende depuis zaka biso depuis Congo to zaka ndambo abo ya boye koziko lokwa na ngaba okoyeba non eza entraînement mama makambo ezawa tala banati tamba na babo na bana ba 9 à 8 ba kuma tamba na ba sachet ko lotama nzanza ba ngendo pese batata ba kufite bana mwana 9 à satike so andi tata ngana ko kufa bina milukela finga ngamoko mwana bandiko luka ba satala Zamba Pambola. Merci beaucoup, Pasteur John. Vraiment, tout qui très ravi. Au moins, il y a Pandina, c'est tout simba, tout lorota. Et akoyo Pasteur John na toli a pété, donc na pété nyon so toli e koti pe van. Mais c'est intéressant, hein. Moi, c'est ngabino chaque fois to cela na Pasteur John, bo dans bloc notre stylo, notara ba poser sincère parce que c'est la vie. Auto betara avis réel yango ya musika te. Merci à Dida Lumumba qui derrière la caméra, merci à Albi Bayunga, merci na CKL Pro, merci na bino nyon so balantia. Congo Winner Télévision bolanda ki biso à travers cette émission à chacun son tour auto yamba ki bongo. Pasteur John, l'homme, vraiment malobaté. Je pense bien prochainement, comme d'habitude, pour que tout livre vraiment et vendre la carte MT. Merci à Madame Sarah. Pasteur John, l'obéisuka parce que tout ce qui n'a pas. Numéro 084 75 18 112. Vraiment, tout bazala qui a binomoko. Bambo Tebele, chaîne Abisso Congo Winner TV. Il faut s'abonner massivement tous ensemble. Tous les labino. Vraiment, tu l'as pété basse, en tout cas. Merci à tous. Question, moi, quand tu as l'inspiration, on y a ce soir. Quand tu as rapport à tu bayokati, quand tu as été à rabatona, c'est pour bayokati. Pour tous à mouken à l'eau, là, tout c'est pour les belés. Ce beau canito comme belé comme un risque. Tu as fait mon compte, tu vas aller comme bimbe comme un roué, là, où elle est là. Vous comprenez? Portez-vous bien, au revoir. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko, Yamana Moumé Fouana, Yamana Moumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.